tokozwa mbongo wana tokoede pauvre na est veuve FARDC. Il faut soutenir FARDC na biso baza na kati ya front. Il faut basomba ta bamadesu basomba bangombe balia basepela avec Amadou tout va bien. Mokonzi bisi biso bien mon solo ekota wana na concert wana ekokende na deux branches. Première branche ezali et soutenir les FARDC na biso ba soda na biso FARDC. Deuxième branche et soutenir ba mama veuve oyo ya ba musicien tout oyo ba kufa batika basina bango. OK, de père et de mère. Et puis mon tour est concilier batu nyonso na mboka pour la réconciliation mboka kende liboso mboka bonga. Mon tour a vision moko ntombolo moi mayo kani ndele gram kishinzu bwa bilumbu. Fachi beton. Ngana ko soutenir ya 100% na zana Amadou na tikali d'ailleurs libela pour na Amadou Djabi parce que ça congolais. Monsa Musique et Prince présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Bien, merci aux Hollandais Bisso sur Cléboa, original, le point du grand prêtre César Ngati, tout le but aux alliés, on a, Toko Selabino, toujours Moussala, avec votre humble serviteur, Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Tout le monde qui est accompagné Vision, Yawenge 4x4, avec le producteur Amadou Djabi. Alors, tout ça, on a, tout le monde peut présence, il y a Motomo qui a vraiment influent dans Mbokana Bisso. Alors, tout le monde qui est moi, les solo, tout y est, et l'on est là, awa. Et tout le monde a mis dans le chef de l'État, dans politique. Mais tout le monde est là dans la vision de Wenge 4x4. Alors je vais tourner ma caméra pour vous montrer. Le président Gilles, Mbote na yo. Mbote papa journaliste. Moi liloba na Cléboa, mbala liboso to zoyo na Cléboa. OK, merci beaucoup na journaliste Cléboa ndo swingai. Naza ko sepela makasi parce que nayaki kotala mwana mboka Amadou Djabi. OK. Congolais de père et de mère. Oh. Vraiment manseba wani. C'est-à-dire, nalandi maseba wani na sima na yokaki balobi ke réconciliation wenge. Le lo jubem pia na Salvatore de la Patria. L'homme qui a mis dans Coco na Werason de la forêt. Bango nyonso bazo sangana. Tolobi muluba muswahili mukongo sankurwa beto na beto. Yango biso toye sikoyo pona ko soutenir idée ya mwana mboka Amadou Djabi. Oazali Congolais, ouais, c'est un souci, il y a un bonga. Il y a un moment où il na sepeli makasi, na initiative, na kopiya 100%. Merci beaucoup. Mais président Gilles, bandeko belé ba kolobakeno, Amadou Djabi azali Congolais te, azoya kosala makambu pour la kokotsa mo bulbu na komé yo uti ko solola na ye. Tango sololi na ye, eloko nyo ko confirmer na ba kongomani nyo so bazolanda biso. Na uti ko solola na ye. D'ailleurs na sololi na mama na ye azali mama na ngai. Amadou Djabi azali ndeko na ngai Kasayen. OK. Kasayen. C'est-à-dire ndaza wana na ko appuyer mutu nyonso za tribalisme te aza congolais de père et de mère. Et puis mutu aye ko concilier batu nyonso na mboka pour la réconciliation mboka kende liboso mboka bonga. Mutu aza na vision moko ntombolo moi mayo kani ndele gram kishinzu bwa bilumbu. Fachi beton. Ngana ko soutenir ya 100% na zana Amadou na tikali d'ailleurs libela pour na Amadou Djabi parce que ça congolais.
Mais après qu'on solo lana y vision ezali qui après concert on a parce que va te belle bazo comprendre te bazo mais comment est-ce que va tenir sur bazo kota likambo concert oh après concert ezan eloko au concert ezo produire biso afin que to atteindre objectif moko alors tant yo solo lina ye est-ce que assuré vraiment qu'après concert mbongo wana ezala makambo kosa makamni ya biso pour mbongo wana oui après concert ba to bakotonda plein parce que ngana za la conviction na côté na makambo yo mo komona plein claqué to ko mbongo wana to ko aider ba pauvre na est ba veuve to ba FARDC il faut soutenir FARDC na biso baza na kata front il faut ba somba taba madesu ba somba ba ngombe ba ya ba sepela avec Amadou tout va bien. Merci. Donc mbongo wana ndenge bolandi président Gilles ezali mbongo o tozolinga toke na mona este pona kosunga bandeko na biso basi ya basoda o baza kuna to mpe bandeko bazali to éviter nani azala moi liloba ko baksa ndeko so ililobeza ko baksa. Voilà, c'est la fin terrible de l'IDPS. En fait c'est visite na biso ezalaki parce que to ki ba murmure trop ba diaboliser marambo etali conseil ya Wenge. Eta ke ba communicateur de verification esenga itoya et pas ya prêtre ya Amadou to mekepe ko vérifier ndé résolution to bimango par rapport à la vérification na biso to tourner question to mona Wenge zo beta par rapport ya batu o bazo sala ba tweet na bango non Wenge zo ya et beta conseil au moment batu ba na pas si bona ba guerre ezali na est et tout ça mais côté le gens ba sepela oui les gens il faut que ba yeba que ça soit pas si ezali RMP et 55 ngeza la peau et l'ongla ba stress tu vois mon conseil biso bien mon solo e kota wana na concert wana et kokende na deux branches première branche ezali et soutenir les FARDC na biso ba soda na biso FARDC deuxième branche et soutenir ba mama veuve oyo ya ba musicien tout oyo ba kufa batika basina bango donc asali activité moko apona susika ya biso ba congolais et là ba congolais bazo bossa na yango donc ezali ça pour la repesa coup de pouce na ba congolais tout à fait donc journaliste au monde ya communication to ka radio totoir to lobby ogangi au monde nga lelo Gilles Kaloubi Moniere la fin terrible équipe mon batoyer to y reçoit information na source et pas yemo mukona ngo et puis to zaki surpris na ba diabo ba biso no azak étranger mais na comporte lembo ya biso na Chiluba donc et lequel nga fort donc azolo ba Chiluba maman na mluba abengi maman na ye tu vois donc batba ke na ono ba diaboti moment auto na posa consultation salama et puis to sangana Congo ezala bomoko donc ndenge Wenge l'axis déjà image biso to zongo na cadre ya donc communication image moko moni mboka na biso comme na moi problème et loko to e kabwa balobaka Wenge kabwane comment le voit siloga mo ya bato ba itika la bongo bana ka babota bi ba okuta ya bongo yango wana lelo na grâce ya le producteur Amadou Djabi azana posa azongisa batu idée ya réconciliation na mboka Congo vraiment merci beaucoup bande rebelle pe baza ba kopesa moi donc tous deux personnes ba batamo lo bande kombote na yo mbote yo ko baksani na message bande ko bapesi bon état que cardinal de l'IDPS na mosakoli na kota la place faisant la potopototé place faisant la lumière dans la landaka en fait ce que j'ai compris tant que solo la moi na mboka Mamadou puisque toyoka ke belé biso soto yoki to komaka sur place j'ai compris que via guerre au ezana est ba makambe belé moi na mboka souci ko azana ngo ba organiser concert wana na misolo o ekobima wana ndambu bakozwa bakopesa basi ya basoda o mibali na bango bazobunda kuna na front ndambu bakozwa bakosoma biloko bakopesa na basoda kuna bandeko nanga totika diabo mwana mboka o azana mutema malamu ya ko respecter vision chef de l'état o azana sima chef de l'état biso état ke ba communicateur azo mériter soutien na biso pe bénédiction ya Nzambe ya likolo vraiment azo mériter soutien pe bénédiction de ko moi liloba nao merci mwana mboka za Wallace de l'IDPS nazo 5 peuples congolais aux congolais de père de mais nalingi yo betango bena na Chiluba pesa communiquer na Chiluba merci ndindo mali betos ba Congo bayi na sima ya Mamadou bon na stade Martyr na kata concert ceux qui osa congolais de père de mère l'autre comme concert wa Wenge parce que c'est réconciliation avec Dieu avec vision ya chef de l'état il faut qu'on ait ça bon que réconciliation est biblique donc même pour ça Nzambe za batu bayo kana bolingo za na kati c'est biblique parce que concert ya Wenge ils ont concert à soutien à FARDC ils ont vrai concert ceux qui ont vrai congolais de père de mère il y a un stade Martyr au vivre Wenge la kata podum jibem piano wera son na baninga na parce que ensemble
yaga to soutenir l'idée de Mamadou parce que Mamadou mbongo naie avec était mbongo oleke na boaka na mai to soutenir Wenge et réconciliation après Moussolo wana tout est dans est pour te aider faire DC. D'accord. Parce que le message boye et belé dans stade de Martyr le 30 juin. Ko vandate yakana idée na soutien makas to soutenir moi na mboka Mamadou à travers soutien ya FARDC à travers Wenge musique 4x4. Merci mon ami. Merci beaucoup Ndeko to suksana yo baksa moi liloba par rapport au bandeko balobi. Tuka pona ngai nazo sepela na réconciliation oyo to zela mbula na mbula donc tout le monde a monté grâce à Mamadou Jabir Banini en tout cas to anya sengo mini makasi mwana mboka oya biso asangisi Wenge to zela ka pe to zela ka. Ouais, souverain, évidemment. Et quand on a ben bata pe Banini. Merci beaucoup. Mais malgré tout ba dongolo miso, o baba ka za mwana mboka te. Bino ko comprendre réalité musu tango. Oui, za mwana mboka parce que aya bibi sona nuna chiluba. To soleli na maman aboti e. Maman za buta kasai. Bino ba dongolo miso. Merci beaucoup, toujours Clébo original. Donc, à la prochaine. Au revoir. Bye. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais ka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité bato bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka
namoni bilamba namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni mosala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya badiaspora nyonso pour que bokomisaka bakoli na bino mituka na bandeko oyo baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon mama Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe wami service et pas Mireille Wakanke wami service frappe na le frappe na retour Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec intuition, toujours. Salon Lember One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.